Na photo Flo de Berlin. À quel ouvert? Coração aberta. Ezabongo émission na biso ya kitoko. Ezabongo émission na biso eko sepe sabino kuna tozolo ba nyonso to bila ka kuna ba famille donc nyonso ka tozolo ba kuna ka ko taba un plus na banda kuna biso. Pour ça rater chaque dimanche désormais la Reine Nzinga et Photo Flo Vision bazali pona bino na émission kitoko à quel ouvert. Coração aberta. Chaque dimanche, pour le Black famille, pour Nakubongisa. Merci. Merci, merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonjour, selon les Bokuta Nabiso. Les locaux to yelisu na émission na bino bolingaka mingi à Kérouvert. Coração aberta. Et longo na Photo Flo Vision TV na FKM Vision TV. Où ils allaient direction to studio na bino bolingaka mingi. Pe na la Reine Nzinga TV. Pe ils allaient site na bino bolingaka mingi. N'oubliez pas ya ko s'abonner na ba chaîne oyo afin que vous avez tango nyonso notifier tango to vidéo na ba chaîne na biso. Émission de sonne bolobi tolobi na bino keno to sala ya mongana la Nzinga lito yesu na thème kitoko na émission na bino à Kérouvert. Coração aberta. Kuna awa tozolo bila nyonso ndenge na lobaka ke awa tozolo bila nyonso
tolobila kaka oyo etangami kaka mabala te oyo etangami kaka tolobila makambo nyonso ezosalama ndenge nayebisa bino oyo aza na lisolo na ye aya tokoyamba ye na maboko ya kofungama po biso toloba babetise te me toloba makambo oyo ezosalama mpe oyo ezotia baimplice na bandako na biso na mabota na biso partout mpe na baentourage na biso donc toyeka awa po ete tosolola kaka po ete mokili esalama kaka na liloba vraiment ndenge kala reine nzinga alobi keno na émission na biso tofingaka te tosalaka te tozali mpona koédike bafamille bato mpe bazali na bankokoso peut-être na makambo mosusu yango tozali koloba surtout la reine nzinga bato mpe belei balingi peut-être basabone bao baza na baactivité surtout topesi mbela oza na activité na yo otongaka osalaka baactivité ebele lokola bapublicité oyo bokolanda sikoyo totie na publicité botala publicité oyo bongo tokocontinue émission na biso nde boboni ka publicité oyo eleki elingi koloba keno oyo oza na activité na ye atrouve biso oza na posa baactivité oza na posa émission oza na posa eloko nyonso surtout mpona visibilité na yo trouve biso la reine nzinga tv mpe FKM Vision tv to Photoflow Vision tv tozali mpona bino surtout na oya ebele na basala ya nzambe mpe lisusu bango nyonso mpona ndenge bozomona biso awa tozaka mpona basala ya nzambe te tozaka te na basala oyo bobengaka batamoki toza mpona motu nyonso émission na biso eza corazon abert na motema ya kofungwama toyambaka motu nyonso ndeka nalobaki na mokili awa biso nyonso toza na mokili motu oyo amatili ya likolo aza te yango na émission na biso toyambaka motu nyonso ezala obetaka miziki oyo babenga ya mokili tokoyamba yo ezala miziki oyo tolobaka mpe ya nzambe tokoyamba yo toza mpona bino boya ngai mona reine nzinga nazawa Photoflow de Berger aza wana soki bomoni ke bozomona ndenge bokoki kozwila biso te na même na bamessage message ape numero ya telefone mpe eza wana toza mpe na bafacebook na biso oyo ya ngai eza bongo la reine nzinga ya Photoflow mpe ezali FKM Vision soki obetika wana okomona ye moko Photoflow na la reine nzinga toza mpona bino. Merci mille la reine nzinga surtout batembeli bazosala biso bacritique na baémission batembeli bazosala biso bison bazokosepela bacritique ezali mpo toyeba toujours kochange na moke oyo toyebi toyeba mpe kosameliore surtout na bafani na biso bomitungisa te vraiment critique na bino ezali vraiment ezosala biso esengo mingi ya makasi mpo tosameliore toza mpona bino mpona biso ndeti nga la reine nzinga na kati oyo maloba nga mpe nalingi baza mpenza bato moko bozala frai so omoni pelaki la reine nzinga azoloba bien te boyebiseki yake la reine nzinga kote okitsaka voi matisa volume nga nyonso nanga aza bakotoboka nango kako nga na kolande bafani nanga balingi soki olobiki la reine nzinga olobaka noki mwa moke ezala mwa maîtrise nakoya baba susu na kombe baba oyoka so eloko te bakosilika omoi babake Photoflow tabebisi la reine nzinga po yemika azomemela ye na kibaba oui kasi donc quand on dit que la reine nzinga aza na posa bacritique Photoflow aza na posa bacritique po to avancer surtout na bateme tindila biso kena kitoko tokoaborde awa tolobaka nyonso motema ofongwama tokobeta lisolo ya motu te mais lisolo oyo ekozala éducatif na bakota na biso mpe na baentourage na biso nyonso lisolo tomeli bafani na biso lelo eza lisolo kitoko tolingo bakeno éducation ya bana na biso totie différence lokola éducation ya bana na biso bana ya poto na bana ya Afrique est-ce que totuva yango ndenge nini ya thème na biso tolingi todéveloppe na bino na biso ezali ke ndenge nini tokoki koédike bana na biso oyo ya Afrique na bana ya poto na mokuse éducation ya bana ya Afrique na éducation ya bana ya poto est-ce que eza différent wana siko motuna bango siko barépondre biso tokoyoka kaka oyo bino bokorépondre nde tokoyeba kopesa bino soki eza différent comment parent ya poto akoki koédike mwana na ye na parent oyo Afrique nde nakoki koédike mwana est-ce que éducation ya baparent ya Afrique na éducation ya parent poto est-ce que eza ndenge moko
biso tozela bino kaka tozela bino en tout cas motema wa motema wa boyebisa biso soki eza ndeni na bana poto bana Afrique ya biso tozela bino kaka bo bakoki kokomela so ba inbox na biso na ba commentaire na se wana comment vraiment soko lingi kokomela so ba WhatsApp na biso numéro beza place wana okomeli biso otindeli biso réponse na yo za malamu mingi vraiment exactement moko keno éducation ya bana na biso ya bana ya ko ba na poto na bana o ya Afrique c'est ça différent so que ça différent yo yebi que ça différent oui ça différent olobi so que non ça différent te olobi na biso pourquoi olobi non na ko ya ba oui na ba non mutamtaza na argument na ye o ya ko avancer en tout cas to ko sepela mingi na boz esa pena ba commenter ba réponse na bino c'est ça la biso kitoko c'est ko biso bien ba so ba stilisi après biso sikoyo to clôturer to développer à votre selon ndenge ba kolobela ba on na Afrique na ba ko baza poto donc les ali pena bale o ali mbela ko pesa na ba parents ya Afrique o bala na biso za bonde pe a parents ya Europe o pe bazali awa ndenge omona ke indication ya bana na biso na Europe pe bino ba parents ko ndenge omona ke indication ya bana bino kuna na Afrique ngana osenga kana ba parents nyonso émission oyo eza émission moko eza pena malamu mingi epai bozali bozwa pena likambo kaka teke kotina litoyi oyo ebimi donc eza très important mpona bana biso yebi yango eza très important yango bozwa kaka teke nde tovandi awa totuni pena motuna oyo totuni yango donc euti na kati na biso po ete eza likambo ezotungisa mingi ezotungisa biso atake bapara po nde toza boye toza bapara toza na bana soki ezotungisa biso makasi yango tolingi tomema eloko moko kati wana po ete bana biso mpe oyo bazobota mapoto oyo bayoka mpe oyo ya bana oyo baza na Afrique oyo baza na Afrique bayoka mpe oyo ya awa donc tomito baweke non baréponse na bango bakopesa biso po bakopesa biso vraiment bafani na biso tokozwa mpe bana ya awa tokotuna bango ndenge bamonaka éducation biso bapara topesaka bango awa mpe tokotinda so bacorrespondant na biso oyo baza na bamboka ya Afrique na Congo na Lola bako mpe bakoki ekutana so na baparent bakopesa biso so tokosala so conclusion donc débat oyo ekozala mpena molayi ekosila po ekozala bien po makambo mpena ezotungisa mpenza epuis ngala monaki na reso tobengisi parent moko mpe soso ayebi mpona biso aintervenir ye mpe aloba mabeli namonaka malamu namonaka donc vraiment donc tokosala mpe bongo parent mpe akoleka awa bana mpe bakoleka awa mais avant tobengisa para totuna no bana bana soki balobi kuna mpe bana balobi nsima tobengisi bapara extra baza pena partakesukotuna kuna po soki tovandisi bana awa na bapara ekozala lokola guerre yango nde kozala malamu mingi tobengisi nano bana awa toyoki nano ya bana kuna biso mpe tobengisi bana biso koto oyo kuna bavandisi biso mpe tovandisa koto oyo totuni toyoka sikoyo soki bana biso bakoloba nini eza malamu mingi mpo biso bapara mpe toyeba eloko nini oyo tosalaka ya malamu to ya mabe toza na toso toyekola po beyebi te soki tokoki kokalifie bana poto toyebi te malamu to baza mabe to bana Afrique baza malamu nga naza nanga na réponse me nakopesa mo sikopesa te parce que moye napesa ngo eza te pourquoi te mpo eyelaki biso ntango moto ovandi naobetela nunga mpe naza parent namoni mpena mwana na ngai ya mwasi aye na mawa natuni ucha mbona oteli banda ni nono toswani na camarade na nga donc camarade lokola copain na ye donc baswani siko mwana ye na ndako aye pa yanga para ayekolela siko yo etanke para esiko ozali ozolandanga okogangela mwana to okokonsole mwana wana so deuxième mutune ezaka na cadre d'éducation donc yango tomoni totuni ke no éducation ya baparent oyo ya Europe ya bana biso bazobotama na Europe na éducation ya bana biso bazobotama na Afrique est-ce que eza différent yango siko ntango nakutani na ka oyo yo parent vanaka na Afrique so mwana ngai koyebisa keno papa copain na ngai to basheri na ngai toswani na ye réaction na yo kozala nini sikoyo mpe para africain po tozoba mingi bapara bafricain oyo bavandaka mingi tozovanda na mboka libanda ya bamboka na biso ande oyo ya mboka na biso ntango mwana mpe ayeli waki papa toswani na copain na nga to sheri na nga okoloba nini
donc ezali des fois moko to pesi surtout bino ba parents vraiment oya komona vidéo oyo azana te liker yango partager yango commenter yango vraiment tia commentaire lobela biso ni to ko lwa to pesa réponse vraiment qui to ko na miano oyo to ko benga be bana na biso oyo ero to fana bango bomona bango to ko tuna ko pena mituna nini oyo pourquoi nini o biso apparat to sala ya malamu to sala ka mabe o bango ba lingana no bango ba linga to yeba ndenge ope bokozwa mpe susu bafilme na biso bacorrespondant biso oyo baza na afrique bango bakokende kokutana bapara bakotuna bango nini oyo donc tokosala mpena ekozala mpena nini débat moko molai donc ekozala mpena intégralité moko molai ya histoire oyo mpo ekosuka lelo te donc ekokende ekocontinue donc eza mpena molai omoni biso bapara nde toza boye na kati yo maloba na ngai akatakaka brutal tout mama Teresa te yaolobaka sponsor officiel Teresa Makela nalikambo na ngena loba na bosani ya elonga ngaloba oui biso bapara toza pena na passe côté wana biso bapara surtout ya poto donc toza na passe moko tozoyeba te est ce que bana ngo tozobokola bango bien tozobokola bango bien te yango sikoyo eloko mingi tolingi tobengisa bana biso ya poto bavanda mpenza wana to bandotuna bango mituna oyo toyeba pena ke esika nini tozokoka kobokolela bango te oyo ekezokoma ke bana biso ekomi ke kobima na kobima boye bakomaka gauche à droite siko toyebaka te est ce que tozobokola bango bien tozobokola bango bien te yango na bango mo baloba eloko nini mpo bamona mpona biso eza malamu mingi donc tobikili bino challenge oyo à vous de jouer donc commenter vraiment ebele pesa biso vraiment mitu ya baargument ebele tokoza na pe te kopartage na bango bayebaka te disons bayebaka te ezalaka malamu to ezalaka mabe bakoyeba yango à travers réponse na yo et surtout n'oubliez pas pour s'abonner mais tout ça comprendre te bato tout ça mona toza na babonné déjà ebele balaka biso ebele mais bozo la bango pena ndiri bozo la vie tout ça na posa na vie surtout pas ta berlin tout banalma bakeni de rabiso mais bokeni bomba tsape mboka te bakeni de rabiso bomba te samboka bana berlin bomba tout na boloba pona berlin na berlin na biso ngana kobana na apa ina vandi eya poso na bina bima na ba province bawapeyi oza ya biso awa te oza na limani me oza na ya biso te bango bakokende biso na mosika me toza kosa ya bino me ndenge na kolobela mingi mpona bana berlin est ce que bomoi déjà mwana mwasi moko boye abimi déjà azolobela mpe na tv azoba mpe makambo mpe ya malamu bomona déjà mpe bamona déjà garçon moko boye mwana mobali avandi wana pena azoloba mpe makambo moko pena oyo pena ezotia ba imprise est ce que bomona nanu te biso sikoyo tobimi ngai la reine singa naza photo de berlin azali est ce que bana berlin bozokwesa bino bendele ezokweya mais merci mingi na baencouragement to akaki Paris Mami Ndongala TV na Mimi Selunga TV vraiment babote topesi mpe toki bakebele basoutenir biso lokola yeme na kati ya Bordeaux Alpha le sponsor officiel avec Nzinga PFK Vision TV vraiment le sako mingi pona nous sommes ça pona effort sala lolenge ya mama donc mama chérie Teresa Makela mama na Vanessa donc pena aussi ma FK Vision TV alors soutenir ya vraiment na tema mobimba merci mingi na on sala ce que bato ebele bakutana bape lokola donc encouragement na biso mingi na vérité makiese na kati ya rwanda na polyvalente mwasi nzambe donc bapesa nzambe mais alaka mama paster des fois te yaka pena po toconsacre tokosala l'église tokosala l'église biso tokosoutenir yo afin kokoma pena bandimi ya yo moko koliaka mpe bandimi ya yo moko tosala l'église vraiment aza na motema moko no soki basi mingi bazala bongo mokili oyo echangea
Zambe ya combattre na yo mingi na mosala kitoko surtout pour la confiance pour toza nango et pas na yo vraiment na mikolego ya pour mona ko suko vanda titongo so ko na titongo la tabola asa makasi ya on a passé au BCRS BCRS donc il est maintenant donc FBI il y a mbote mingi wa Berlin surtout ba kulutu mingi ba vieux Fernando to pesi mbote donc to pesi mbote donc soutien na yo vraiment plutôt est nécessaire mingi conseil na yo vraiment to tala mo pena en action to ezela pe belé ou participer na biso pe na émission za malamu mingi vraiment to c'est la mingi pona batu pona émission na batu o balwa ki émission na to ba komo ba tebe bazo ni ba komo la kite et si tes années ba komo na komi déjà et ni na zalo kayi mbibetondi ba mingi benga ba pesi na so ba kombo ebele toko intervenir avec papa et papa Sadi papa Sadi na mama et aux amala mingi pe avo Maria na apena opesa su ser na mo ser ba avo Maria na papa Gracia na papa Gracia ba on fa miko za na émission kala mingi te bona avo Maria na papa Gracia ba koleka na émission donc yo sa pesa bien ya so pe lisusu na yeme asini biso professeur nossa professeur mabakaya mambote pa uzali apena opesa su ser mobo azolanda biso aza musika ser matondo yoka ikombo na ye ser matondo tanga yoki kombo na ye alobi na sepeli makasi donc mbote mingi ser matondo batia Vicky bino noso baolanda biso batia Vicky batia Fina donc merci batuka libande tu bata Berlin dona éviter bon to ça pas mais to li ba nyonso mbo la biso mbo esika Angela Merkel avanda donc vraiment donc vous allez quand vous clignotant à vous de jouer les claviers d'avo bobeta pena donc il faut petit de la sopena ba réponse est dans l'émission oyo donc vous l'anda ngo peut partager à moi vraiment to ko zonga la même chose na mikolego ya pour to pesa nos réponses au ko pesa biso peut débattre thème oyo na ndenge nyonso afin que te ba ko bika na isika oyo to zalaki ya ko kwesa mato te ba ko telema na isika to zalaki ko kwesa ke bana mopepe eza mopepe moko ke bana mopepe papa Filongo te vraiment les cas bozo kanzembo oyo donc il est peut-être assis biso un peu sous Chikundembo le 12 donc c'est officiel le 12 décembre donc tozalawana Talita Kumi Minina Levanta nze mwana bobina ona ndenge moko ebi nzemba Talita Kumi sona oyoka ngo yato tsala ba Talita Kumi tsala ba mwana bayoka ndamba ya nzemba Talita Kumi nyaza sona zoyoka ngo suki ya mutu etelema tata usangi peke ndio komi jana lola siko keba na mupepe wale lola mupepe nyosa mabe wala soe ko fande stika na kaso wala ni limité mais pas déjà donc bazo na son keba na mupepe donc effort na modo bino ba mama o bozo linga bo sala clip o lingo mona pele ba nzemu na biso bina pena danse ndenge ya kaka liputa wala pete donc na ndenge ya zo ko kwa keba na mupepe wale mupepe wana eza lokola ndeto vandi boy tanto ya bio na plateau na biso otasoka ye malamu mingi en tout cas ozonga pe malamu mais soko yete na bien te ozonga vraiment édition na biso tanto to chango ba to sepela et au sala kitoko mingi ezali kana na promotion nano donc na ni limité officiellement puisque ils ont payé vraiment kitoko le temps de manioso complet aussi là donc on a pena makasi mingi donc pour siko to soki awa to pesi mbote na bafana so nyonso bo bosa na pete ko s'abonner na chaîne na biso na Renzinga TV pe FKM Vision TV to Photoflow Vision TV kuna bozo ba notification kuna bozo information kuna bozo nyonso afin que vous allez poser la raté et puis vous allez ko s'abonner so ko s'abonner ka pa mateke no tak comment ici ka bomona ngoma we sa ko ma na yebsa ba ngoma explica bana lingala bomona rouge moke zawana au fini ça
Tant qu'on fina, qui n'est pas un gonga. Ngonga moko ezaka suna na mopandi bo. Fina ngonga on ba liboso e ko yako bimiso maseke. Maseke wala so finya ko c'est ma papa. Ah ba kile. Ma papa wala bala moko. Siko li papa na so ke bimi émission nyoso ya FKM Vision TV na la reine Zinga banozaka ba. Yo kan kenge mbala moko emise bandi yango bandeko na nga ngai na lingi suna bandela po la reine Zinga bandela ka maloba so bona ndinga na bandela maloba au moins nde tovandi awa toye awa kaka mpona kovanda te so bomoni biso toye awa eza po ete toye na mopepe ya sika bakanga yango te nde tozoloba kaka oui nde tozoloba kaka bo eza coração aberta à cœur ouvert coração aberta eza motema ya kofonga toye awa po tosunga bana na biso na biso mo mpe bapara ekozala malamu mingi so bana na biso bazotambola malamu baza malamu na bandako biso mpe bapara tokozala na esengo ata bamaladi mosusu ezoluka ekotela banzoto na biso ekoya te po ete bana biso bazofala malamu yango wana tolingi toyeba eske biso bapara koto tosalaka malamu tobokolaka bana na biso malamu to tobokolaka bango mabe bokoyoka moko ya ngai te bokoyoka moko ya foto te bokoyoka pa bana na biso bakovanda awa liboso na biso bakozala ta mosusu ata mwa misato be mibale moko te fo bazala mibale to misato bana na biso oyo babotami mpenza awa oyo bawuti kuna te me oyo babotami awa boyoka bango soki bakoloba nini bofungola mpena matoi bapara biso bapara tofungola matoi mpe ngai mo mpe la reine Nzinga na koyekola biso mpe nde tovandi ya tokoyekola wana wi toyoka soki bana wana bakoloba nini bana soki balobi oyo ya bango toyoki apres tokoyoka lisusu bana oyo baza na Afrique okuna mpe bapara kuna basala bazomitungisa mpe na ndenge na bango ya Afrique tokoyoka mpe bongo bango nsima nango awa mpe biso awa na poto mama moko mpe akoloba na papa moko mama kuna na papa totutaka bapara tokoloba mpe para moko naloba koto mpe para moko alobi toclotire a partir wana tokoyeba deja ke eloko etungisa bana biso ya poto yango oyo bango balobi na biso eza malamu mingi nde bomoni biso boye en tout cas bosoutenir biso mpenza na mosala oyo tozosala toza bapara totiki mpe bana na biso me toye awa mpo nini tosolola na bino yango wana bosoutenir biso na nyonso. Merci mingi vraiment oyo akosoutenir biso tokutami na biso na mikolo ekoya. Bye bye. Yeah, fotomo parce que il y a ça là pas bandelia. Voilà, moi parce que tout les informations de collecter pour chasser comme Zembo. Ah, c'est bon pour la mission. Tiens, sur les missions cause. Pepe mabe, eza liko panza.
keba mopepe mabe ezali koboma keba ata osambelaka te tika mabe emamemame emambumambwe emamemame emambumabwidi makambo ebimi mamemame satana telemi kotelema mame mopepe mabe telemi kotelema mame ebebisi bana nzambe mame mopepe mabe ezali koboma keba mopepe mabe ezali kopanda bakisosimbaka eza mopepe mabala bato mataka eza mopepe kofingofingaka eza bongo ngai moko la reine Nzinga na photo Flo de Berlin à cœur ouvert. Corazon Aberta eza bongo émission na biso ya kitoko eza bongo émission na biso ekosepesa bino kuna tozoloba nyonso toyobila kaka mpona bafamille donc nyonso kaka tozoloba makuna mpona kaka kotia ba implice na bandako na biso Pour ça, rater chaque dimanche, désormais la reine Nzinga et Photoflore Vision, basali pona bino na émission kitoko à cœur ouvert. Corazon Aberta chaque dimanche, pour le blaka ba famille pour na kubongisa mabota na biso merci bozanga te merci